Mbisi soki ayebisi yo probleme eza na mai kotia tembete o. Nyama soki ayebisi yo probleme eza na zamba kotia tembete o. Soldat soki ayebisi yo epake koti na kan kotia tembete o. Tembende ko boma yo ozota tembe na makambo yebite mingi bavi ebeba mingi pe baleka na malita likolo ya tembe ki fanatike mabeo likolo ya tembe mingi pe bakoma ba esclave likolo ya tembe zala fanatike ya Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur libota na nzambe bato Yesu akufela bandeko ya biso bileme nzambe ya pambola bino bisika no subino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, shalom, quelle grâce, quelle joie immense, tant que nous sommes forts, nous sommes puissants dans le Seigneur, bien-aimé, à tabazo finga, bien-aimé, à tabazo lo bato comprend, to kosi to comprendre na biso, bato mingo ba finga ka biso. Basalagande ba fanakuiti, donc fanatisme et sangani na kuiti, balangwa ba musicien wana, balangwa ba politicien na bango, balangwa ba pasteur na bango, ole balangwa Yesu, bango balangwa ba tomokili, bango le baka ko finga biso po fingi guru na ye, voilà, soko fingi guru mususu ya sepeli, voilà, peza guru na ye te, alo biso to na kata makambo na binote, biso to sela nzambe, toko loba, o nzamba akoloba na biso to loba, toko dénoncer, o nzamba kotina biso to dénoncer, bien aimé, toko landa tout toko yoka kutu bino te po biso toza ya nzambe pamba te bino ba misusu boza un pied dedans un pied dehors, voilà boza tellement charnel, voilà biso toza charnel te biso toza spirituel, voilà nous parlons sérieusement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pour tout libérer bandeko ya biso oyo bokanga na l'église na bino bâtiment ya lokuta, oyo bokanga na politique na bino ya lokuta boyiba kambongo ya peuple, oyo bokanga na musique na bino na bomelaka makila ba faux musiciens yango biso toza pour nous dénoncer bino au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur et PC Sengo. Alléluia, PC Sengo motema elengi. Komona makambo tolobaka, bien-aimé yango toyembe na nzembo soki mbisa yebisi yo. Problème eza na mai, bien-aimé ko tia tembete. Soki be nyama yebisi yo, problème eza na zamba, bien-aimé ko tia tembete. Soki soldat pe aye ko yebisa yo, ke pake koti na kan, banda mbango. Pambate, mabesi koti. Kotia tembete yango tolbi tembende lutayo, voilà, mingi bakufa, ba vie beba pona tembe. Voilà, bakoma ba fanakwiti, voilà, tembende, ozala fanatique ya Yesu Kristu, beneme yenda kuya kozwa biso, yenda kufa pona yo, me yoza fanatique ya moto mukilo kola yo, beneme oza matabisi ya batu koma. N'importe quoi. Ça la fanatique ya Yesu, bien-aimé, mais c'est terrible. Bien aimé, faut ça la charismatique dans le tous les jours. Bateau za fanatique na bango baza ba charismatique ba domina yo. Yo faut ça la charismatique oza fanakuiti ya mutu te. Bien aimé, mutu azo salama be, mais yo za fanatique na ye. Bien aimé, oza matabisa batu comment? Alors biso lo kwa toi bateau yeso kufela. Bien aimé, toi ko ba vérité pour ba nzambe ba kabona na bino. Bien aimé, PC Sengo komona Redi Amisi. Redi Amisi on a sous présenté bino, c'est un artiste congolais mingi boyebiye. Bien-aimé dans le Seigneur, mingi boye, ko sa kwa lor mbongo te. Tango miko sambela batunde mama chalamwana wa yebiete. Comment ba mama chalamwana te. Voilà, neti ready, lolo comment ko sambela on a dit ready te. Ah, obi ready te. Obi ready te ba ilo kanto. Pourquoi on sambela? Non, non, obi. Voilà, sambela pe pona nzamba zwaye. Na kombo na Jésus Christ. Bien me PC Sengo, c'est un grand frère. O tozala na ye na Paris, tozala na ye même na Kisasa. Bien aimé na sepeli na vidéo moko sali. Bien aimé azo loba makambo ezaka na musique. Eza makambo yo biso tolobaka tongo midi pe pourquoi. Mingi ba benga biso ba jaloux na peut jaloux ya nini. Soko bengi frère chef jaloux, c'est ko tikala ko ba frère chef na mokilité. Ah, o tikala ko ba frère chef na mokilité. Même na Kisasa o yebaka frère chef te. C'est normal o bengi jaloux. Mais soko yebaka frère chef, o yebi famille a frère chef. O yebi même frère chef na Paris, o yebi même frère chef na Bruxelles. Ah, o yebi même frère chef na Londres. T'es jamais o ba jaloux. Bien aimé, biso to ya pa nzambe po nzamba lingi to teya. Voilà. Soko muta bengi frère chef jaloux c'est que yebi so yebi frère chef te.
Bien aimé dans le Seigneur, nous on est là pour parler de la part du Seigneur. Makambo redi a misa lobi epesi biso esengo, yango tuye ko beta sete, bien aimé tuye ko bomo na bino moko makambo lobi, ndenge banganga ba pesa rabatu 5 ans, ba sacrifice ça, ndenge journée ça tourner donc ba sacrifice, yalbité ba sacrifice ça dépend si kani nous ali, so ça na maikari, ezana eza pe na makambo robi so sala, so ki pe zalina n'est pas nganga moko na ngingiri to wapi, ezana la bloga on peut so pesa, so posa mto ba sans kit, bien aimé. Et ça dépend, et si loge, suppose mon taba loge, ça dépend si kani ni yoki, nde bako peso, ba rituel au salaka, ba sacrifice au salaka, redi ami, se le bizamène à batume, balia, bolimbisanga, kaka, bon, le on en français, ça la moi bien. Voilà, à l'obiango, beaucoup landaye, bien aimé, et ça m'a kambuto le bara tongo midi, pourquoi? Yango salibi so plaisir. Mais bien aimé, avant tout passo la makomi, avant tout tanga ba verser, avant même tout bonde là, bien aimé, tout talana nous redi ami si, ba yelo kanto, makambo lobby et pesinga esengo mingi benemi to lande après to zonga au nom de Jésus-Christ. Donc makambo eza faut ba laver en réalité ça faut sokolango surtout côté na biso na sayi mosengo monseigneur mosengo avant kende na biso ni na musique qui seleki mingi bo sokola biso bo sokola mais tout là eza na ba image. C'est qui c'est les qui ming attend moni batte pas ça la rapon so vous voyez qui si ming ata busali pont et ubukana qui si mingi mokile baby faut sokola yango maintenant le bac yango la pauvre musengo la nakatemba moto zalaka na nini na qui si la musique les qui belé et baby si pendant qui si doit bébé avant yanga bébé te so yanga dans monte na zati le bano za na classe wana ngala zati kabo bo si ko homme sur si classe parce que je simba souté. C'est dit à quoi? C'est dit que Bilou est poli. Et s'il c'est fini. Et comme il est traité. Vous avez un peu de peso, de peso, ils ont chaque 5 ans. Vous passez à Baloba, on va passer. 5 ans, ça a succès 5 ans, après quoi? So lingo bandeli sur 5 ans, solité 3 fois, 4e fois. Et là tu le fais avec des sacrifices ou bien c'est ça dépend si vous avez mutu ya maikari. Ba yeb sema kama maikari si vous avez mutu ya côté ya loge, ba yeb sema ma loge si vous avez mutu ya père ya mbikudi na kota ngiringiri. Après on a expliqué makamna eko kanata. Mutu na blo na ba msufoli ya farata na minuit. Ah, yezo munaga jo wana so côté na ba. Je fais la tournée pour tous. Mais tout ya qui a pour nayo tout ça là tout pour tous oyane au moins tela batu na beno mona fandika bo bano offrir batu mais biso ya qui a pour offrir biso donc on mo nga ngo fait là oh yo quand ça yani fait si là donc mama kambuza faut ba laver en réalité ça faut sokolango surtout côté na biso na sayi mosengo monseigneur mosengo avant kende na biso ni na musique qui c'est les qui mingi bo sokola biso bo sokola mais tout là eza na image. C'est qui c'est les qui ming attend moni batte pas ça la rapon so vous voyez qui si ming ata busali pont et ubukana ata bo ben chaîner na monde entier et ba no bukana faut bo ben asiko ba chef coutumier na basango Bisi soki ayebisi yo problème ezana mai kotia tembete o kotia tembete o nyama soki ayebisi yo problème ezana zamba kotia tembete o soldat soki ayebisi yo epake kotina kan kotia tembete o tembende eko boma yo ozotia tembe na makambo yebite mingi bafi ebeba mingi pe baleka na malita likolo ya tembe okoma fana kuiti likolo ya tembe mingi pe bakoma ba esclave likolo ya tembe zala fanatike ya Yesu bien na monito bonde la yambo to passo la makomi au nom de Jésus-Christ éternel Dieu des armées papa merci ndengozo tele misabiso papa na but moko kaka bano bazala sauver papa tala makambo to lobaka papa tala okomi ko lobisa ngona bato bazana nungambu na bango papa po bato bana tembe babima na tembe pamba te babikisa milingo na bango mingi si bakufa mingi ba vie beba papa ba mise bazwa biloko na ba vie na bango na ba concert na bango ba demonde ba
yaka bozomona plein mais boza mélanger ba po tellement azosalela diable kotinda ba démon bomoni plein pour ko matisa artiste wana alors ba démon bazo dépouiller bino bazo zo mabala na bino bazo zo bozui na bino bazo zo ba vie na bino bazo zo bana na bino bazo zo santé na bino yango papa mbingo balandaka ba musicien ebele lelo batikalaka bongo na bongo yango zo telemisa biso papa pona bano ya yo bato yeso akufela bayoka son de la trompette bakabona na bato ya mabe pena makamo mabe po te babikisa milimo na bango natiki message na maboko na ensemble que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen. Bien aimé vous en adressez bien awa pembe na pembe vérité de very révélation de rêve uniquement pour na bato yeso akufela belme soki so akufela to finga ngai ngandi kuna yo soki so kufelo to kolanda ba musicien ozala fana kuita ba musicien matabisa ba musicien ozala fanatique ba politicien matabisa ba politicien ozala fanatique ba pasteur matabisa ba pasteur est nzambati no kopoza matabisa batu est nzambati no kopoza l'esclave batu est nzambati no kopoza la zoba gube malanda ngombi nzambe mtati akela ki bongo bien aimé zonga na makola nzambe ala so destiné na yo bien aimé uzana adresse bien uzana bala ba yesu simplement c'est quoi? C'est le Père. Il a envoyé ton frère pour te faire le bongo, à faire le caboche, aux assous bébé spiritualité, au ben abaté ma papa mon limo, le Père spirituel, c'est Dieu lui-même, parce qu'il est esprit, ben aimé zala effayé, zala charismatique, que le repère sera bongo, na auto bonga dim, na repère sa pona na povi nange bonga, le kuta, la dim ça n'a jamais été de l'argent, bazo lia yo bambongo, ben aimé bazo lia yo bambongo, bazo sakana na yo, bien aimé bango bazo dondo, nzambe ni wana, bazo soma mapango, bazo soma mituka, metala yo, ben bazo kosayo. Bien aimé, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà bien aimé dans le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, quelle grâce, quelle joie immense. Bien aimé, toujours bonne année, toujours na période de bonne année. Moi, vraiment, nanzaba pambola rabaninga na ye, pambola baninga no bien aimé dans le Seigneur, na kombo na Jésus Christ. Na remercier frère nanga Michael Dikizeyeko, bien aimé, na remercier yem tatine nga vidéo ya arrêté à misu bomoni wana, bien aimé, yé pas zalaka musicien, bien aimé, asape na ba témoignage makamba monga na musique. Oh, bien aimé dans le Seigneur, bien aimé, yum to landara ba musicien, eza pasi pona yo, bien aimé, oza na kata piège, oza comment déjà esclave, bien aimé, c'est ba kanga cerveau no quelque part, donc ba musique on a soko yo ki angoto za biente, soko ki angoto bien aimé, ba mso ba iming ba imbal, ngai na bali misere, ngai moko na kati ya ndako, obala pe misère, yo moko pe na kati ya ndako, voilà, bien aimé, mutuno sa zaka, bien aimé, prophète aliboso a vino za yo moko, ozo luba, ozo yemba, yango nde kokokisa na mela yo mingi bayemba wate bien chéri bimelanga lokola femme de nuit bobala ba femme de nuit yo moko yemba ki yango oyo koloba yango de kokokisama le manzambe lobi l'homme récoltera ce qu'il aura semé yango débloquer soya bien aimé o bloka vino na makambo yemba o bloka vino na makambo loba bien aimé dans le Seigneur yango kala mingi te boko bina débloquer bien aimé toko débloquer na kombo na Jésus Christ Satan atinda ba musicien ba yemba ba loba moko codé po bino bo yemba e bloquer bino. Bien aimé keba na yo finga bala na yo to ko bongate yo pe ko balate yo pe kitoko ba bengo pe mwasi yo pe mobali bien aimé ozoloba ozolo n'est pas bala na yo moto na nzambe a solola ba tu pe lelo ba vi bloka pona ba parent makambo lobela ka bala na bino bien aimé dans les Seigneur ceux qui ont kosilikaté soit délivrance yango fu kama singa nzambe pardon afungola nyo soloba ka ma bena bala na yo faut ko lobaka malamu na bala na yo lobaka malamu na mobali na yo mobali bimi yo place ofana ki ozokanisa déjà que asa pambanda ozoka yo moko ozolo na pia azokoma pambanda voilà yo pe mobali ofandi be amosi nanga na bimi yake kanga soki so ezo trompenga ozolo nango pe akotromper yo bien aimé l'homme récoltera ce qu'il aura semé moto na nzambe a solola lobaka makambo bien kanisa ka makambo bien zala positive na vie na yo zala positive bien aimé okobuka pe positivité soko za négatif na vie na yo okobuka pe négativité après bandi kolela yo moko bien-aimé Olanda kinani yokana no mama oyo après tozonga. Des médicaments, on n'achète pas la santé, on achète des plaisirs, on n'achète pas le bonheur. On fabrique son enfer et ses souffrances parce qu'on est inconscient, on est ignorant.
Oyoki yango, bien-aimé dans le Seigneur. Bongi se tamboleli na yo, au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé, tozongi na makambo na biso. Miziki oye bebisa ba via batu ebele. Bien-aimé, batu balandaka miziki wana. Bien-aimé, ba bebisa ba vina bango. Lelo soki ba Congolais, majorité ba Congolais, lelo soki ba tangité, eza cause nango eza ba musicien. Bien-aimé, ba musicien. Batu nyonso foko ya poto. Batu nyonso foko lata. Batu nyonso foko griffe. Batu nyonso foko tchachoko. Batu nyonso bien-aimé pambate ba musicien. Misu bateka mapango ba parents. Misu ba parents bateka mapango pona bana. Misu bakoma même yibi na kini po bayaka poto. Ba musicien bexitaki batu baya poto. Bien-aimé ba musicien. Ba détruisa jeunesse congolaise. Bien-aimé dans le Seigneur. Le loso tali batu wana ba série 6. Bien-aimé. Okomona ka yumoko. Série 5, série 6, et majorité, bien aimé, et ça bateau batangité. Moto nanzambe, au solo la, bolimbisa, et ça vérité, awa pembe na pembe, poto biksa, bien aimé, milimo bateau, bien aimé, mingite batangi, yango lelo na mitu na katongo midi pe pourquoi, ba docteur, na bambule zakoya, ba docteur, ba kosala wapi na Congo, ba docteur, ba ingénieur, ba makambu bile, ba professeur, po mututo komaka jeune premier, au moins mutumba comme na ba 60 ans, mais pour les jeunes premier. C'est triste, bien aimé, ba musicien mutu, ba induire ba te belé une erreur. Na ba kisi na bango, tant ozo lingaye, au côté na makambo na ye, a bébé si vina yo. Bien aimé, ngai pe fa na makambo bongo, mais nzamba repêché ngai. Albi te, nega albagi na pierre, yo za pécheur d'homme. Alléluia, ku kende kunate, neti pe ba biso, nzamba bendinga, mais fallait na ba lobuma pe batu bien aimé. Fallait que ba lobima na mibelo kwa ngai. Fallait que ba lobima na bana na ngai basa ki toko bien aimé dans le Seigneur. Fallait nous détruire ma vie à Batou. Bien aimé, heureusement pour moi, natiko sa makamboanate, nzamba bengi ngai, osa moto na ngai. Bien aimé, quelle grâce. Ce qu'on nzamba benga ki bangote, bien aimé bazana kacha makamboana. Mais na mona kandenge bolandaka bango. Na yoka kandenge bo finga ka Batou pona bango. Na yoka kandenge bo swana kame bino na bino pona bango. Et pesi passe, pesi mawa. Bien aimé, ce qui me dit c'est biso promesana mai, bien aimé yokela ye. Makam na zolo bana bino, bo yokela ngai na zalaki na mondo wana. Bien aimé, mondo wana, misa ko lingani yote, ana besoin de ka oza la fanatique ne yo moko ana besoin na yote. Bien aimé, bo telme ba tubele ba investissa ba mbongo na bango ba société musique. To matala ba koya, misa ko landa ko koya na yote, ya ko landa batu misuso ba na mbongo na période musu elandi wana. Voilà. Donc yango mondi bo benga bango ba ingra, bien aimé dans le Seigneur, réveille-toi, toi qui dors encore. Bien aimé, nzamba ça prépara destin na yo. Bien aimé, landa nzambe destiné na yo si ba prépara yango. Bien aimé, ozo bebse yango bien aimé na ko landa ka batu mokili ba servir diable. Yango moni sombre na sombre mulili na vie na yo. Kabwana na bato po bikisa molimo no na kombo na Yesu Kristo. Na kutanga verset moko bien aimé nazali na Luc chapitre 22 verset 31 à 32. Je vais prendre mes lunettes. Bien aimé, je vais essuyer mes lunettes, bien aimé dans le Seigneur. Voilà. Pour na tanga malamu, pour to bikisa molimo na yo. Bien aimé, je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce! Nous sommes dans Luc 22, verset 31 à 32. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Yokasiko, et toi, quand tu seras venu, affermis tes frères. Voilà. Donc, Yesu azoloba Simon, alobi Satan zo réclamé yo, mengai na sambeli pona yo. Mais tango yo kozonga, kende pe kolendisa baninga. Yango moni bien-aimé, nazalaki na mavi wana, mais nzambe, tango longoli biso na makambo wana, yango azo tindanga, na pe kolendisa baninga. Bien-aimé ngungi, akantaki bazo kumisa ye, nzoka bazo bumaye. Na mona kulutu nanga defao, na monde via baby, na monde via lembi, mais tala ba commentaire, via oza danger, via aspect toujours. Mais na zo mona ke vie santé les abienti. Na mona ke vie ba choko nezo baby sa ye, mais yoka ba commentaire ya bato mabe, via oza danger, mokote, oleki bango, mais tango via kufaki bukangaki minoko na bino ngungi akanisa ki bazo betele maboko nzoko bazo bumaye yango majorité ba fanatique wana ezaka mingi bandoki bazo memuka na mabe so biso tote ya ba memu na mabe bien aimé foko lamuka mukili komi mabe bato mabe pona bango mabe komi malamu malamu komi mabe bien aimé soko za na Yesu te bako sakana na yo na tangi deuxième verset bien aimé nazali na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 et je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé yoka. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies
corrompent les bonnes mœurs. Ah, bien aimé, voilà. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Bien aimé, au tamboulaka nanani, au zalaka nanani, au bala nani, au liaka nanani, au melaka nanani. Liloba nzambe lobi, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien aimé, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Au temple bien aimé, qui bana ba camarade à mabe, ba camarade belé, ba évangéliste à Satan yo yébité, Satan tche pembeni na yo, nyo solo ba ka bien aimé, azo me on a ténèbres, ma comme no ke liboso zati, ya za na mission ko memuka na distraction, o to ke boîte, o to ke boy, o to ke mobile no pa cantine yango, to te mos no pa cantine yango, voilà, et ça ba évangéliste à Satan, ba tche pembeni na yo pa abungi sa bonzambe na yo, ba tche pembeni na yo, ba tche pembeni na yo po okende na lifelo, yango ndeko na ngai keba, o tambola kana nani, yango to yembi na débloquer koyoka bien aimé faut la mayele bien aimé atabiso pour que nous sima to luka to sima biba kista musique et ça ka ba camarade ya simbe loko ya tokebo okomona yo moko bien aimé eza ba évangéliste à Satan bien aimé kebo tamla na nani ser nango boma libano pona ba camarade na moto na nzambe a solola frère nanga po boma libano pona ba camarade moto na nzambe azo solola la muka yomoko zala charismatique mon frère zala charismatique ma sœur mutu moko ta komimuna mabe totangi na 1 Corinthiens 15:33 les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs bien aimé mutu mabe komimuna mabe mutu malamu komimuna malamu otambola na nani pour yoka kanani bien aimé mingi pe ba musicien ba mema homosexualité na kati ya mokili bien aimé ba musicien pour ça ba recommandation ba pesa bon pour la succès la bango na ba politicien bien aimé na ba homme d'affaires oba simba bakisi ndeko nanga soko za na Yesu te okokuya na piège ya batuana ba bebisi ba mibana ba jeune garçon ebele ba mama pe ba bebisi ba jeune fille ebele yango ndeko nanga zala na Yesu monde ze akobeba racheter les temps car les jours sont mauvais banzembo yokaka ba concert okendaka osangana kana ba démon disque fait bima batina ngono na deuxième monde ba travailler ba son tango zuyoka ono zoka neti bilima eza milimu ya mabe mais ya biso bana nzambe avec onction tango zuyoka ne onction pe zo bikisa yo nom de Jésus-Christ yango keba na ba chantre msobo kantaka ba chantre loko ba Moïse mbiye bene mbazana bango ya nzambe te tala video na auto sali bene mpona makambo ya nzembo ne tuko bima zo bima na mai bien aimé c'est le diable bien aimé c'est le diable yeye sota likolo auta na mai te bien aimé bokeba azota la soleil Dieu soleil bien aimé keba azo la sebino place ya zali atena panthère noire na clip bien aimé clip makambo nzambe panthère noire la osanini panthère noire bien aimé chance au culte mobimba bien aimé loge batu musala bango ko lia batu bien aimé bokeba miziki boyokaka bokeba otambolaka na nani bokeba osalaka na nani bokeba obala nani bien aimé bokeba pe nani abota yo bokeba pe obota nani bien aimé sokoza na Yesu quel que soit mutango akolonga yo te parce que zinga bina makila ma Yesu Kristo bien aimé nzamba pambola yo papa pambola mutu yo so alandaki ngai pambola vie na ye pambola ba projet na ye zinga ye na makila ma Yesu Kristo e na tongo e na midi e na pokwa e na butu ba mona yete ba longa yete ezala physiquement spirituellement ba mona ndeko na ngai te papa yo no tie na adresse oyo yo no tie na balabala ba Yesu eza hasard te pambola ye pambola vie na ye pambola ba projet na ye nyoso kangamaki na 2022 et fungama na 2023 au nom puissant de Jésus-Christ amen bien soit béni kalate débloqué zoya yokata pib na ngomuke au nom de Jésus-Christ débloqué hey konanga otambola kana bizala maeleo moto betela ka ba projet na mo société noki ya bina yo débloqué débloqué Zoya débloqué Zoya on va débloquer nous sodia la kangaki débloqué les génies anges Boutou mon Dieu délivre-moi de la main des méchants de la main des pervers et des oppresseurs débloqué ici 4 matin débloqué quelle grâce bien aimé le Seigneur
tous en plein studio, tous ont préparé, débloqué. Featuring, na salle featuring, na frère Hervé Yaba et la sœur Benvinda Elisa, une portugaise qui chante merveilleusement bien. Bien aimé avec le maestro du Saint-Esprit, le frère Ange Poutou. Quelle grâce! Bien aimé, d'ici 4 matins, vous soit clip, pour bénir les enfants de Dieu. Nous sommes Satan bloquant la vie. Batuso to tambola na bango na vie. Ndeko nanga mwasi mso bima na ye. To mobile mso bima na ye. Bene mo yebite na sana bomo ina yo. Bando kia famille, bando kia quartier, bando kia ba collègue. Bien aimé dans les Seigneur, nous allons débloquer bien aimé. Même banzema mokili mingi toyoka nini et bebisa ba via ba te belé. Yango to ko débloquer bien aimé. Galaté débloquer soyez avec force, avec puissance au nom de Jésus-Christ. To ko pandanango année. Alléluia. Avec featuring frère Hervé Yaba et la sœur Benvinda Elisa. Que Dieu vous bénisse. Débloquer Kalaté Soya. Donc débloquer avec force, avec puissance. Parce que nous sommes plus que vainqueurs avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelle grâce. Débloquer. Alléluia. Débloquer. Hey! Débloquer Zoya. Débloquer Zoya. On va débloquer. Nous sommes diable à Kanadi. Débloquer. Ah! Les génies Ange Poutou. Mon Dieu, délivre-moi de la main des méchants, de la main des pervers et des oppresseurs. Débloquer. D'ici 4 matins, débloquer. Quelle grâce! Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous visite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle grâce. Oye na société, ba société belé, boyoka nesa te. Tokoma na ba foyer ndenge moko, papa na maman dialogue esa te. Ekoma lobi, mwana bimi faser, akimi ndaku, mwana komi na balabala, mwana bonla na wenze. Pour nini dialogue esa te na ba foyer. Omoni lelo mindele basanganaki basali héros. Mbongo ekomi makasi mpona dialogue nde esali dollar lelo esala makasi, dialogue nde esali lelo livre sterling ezala makasi. Yango moni dialogue eza nécessaire na vie na biso. Dans tout ça, dialogue eza unitaire. Tcha chikicha, Congo dialogue, Congo dialogue, Congo dialogue. Tosaboni biso nyonso na Congo dialogue, sérieux.